Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengosa salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na mbote na bandeko nyonso toza batali pe balandi ya réflexion nga love na lisusu na kati ya réflexion na biso ndenge ezalaka kaka komi habitude eza na mwasi mosusu ake libala okomona famille ya mobali elingi ye te bayokanaka te na basemeki na babokilo courant na mai elekaka te mais lokola mobali alingaka ye aza na ye kuna te donc epai na ye atrouvaka ngo normal parce que bazalaka na bango bien na mobali motune ke ezongi eske libala edepandaka kaka na mwasi na mobali lolenge balingani ou bien edepandaka pe na famille yango eza motuna na biso. Deuxième question, libala ekolaka na kosolola ou bien na relation sexuelle yango nde eza motuna na biso pe tokutani mbala sima.